Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Non, on comprend les binous. T'es ma papa. Franchement, non, on comprend les binous. Point ni beau ça bon. Et ça ni kak. Moussou pas zangine mbongo te malam mbongo na yasa la tapage par-ci par-là, basi par-ci par-là. Ozo tant ozo linga basi ebele yeba rapport ozo bena malade, liwa pe zoya. Pozo ke ne kokoma faible, postate lobi pe ngape na zawana. Trop d'éjaculation, ozo ke ne ko lemba, ozo ke ne pe ko kufa. Alors tika bana ba malheureux. Pourquoi? Yo kokoma jamais jigoro. Na kitoko zana ngona munene zana ngona kimbinga nzamba peso ekendeka maibu poko ozo koma mabebongo jigoro ata yo boko bozu ba responsabilité botike libasi. Pourquoi? Yango mo libasi pe balinga bango suma bala te pour charger leki bokinel bango charge atala ya bana atala ya ndako ba facture mai na ya courant bino pe kuna ba facture belebele bafuta nyao, bafuta mboa, bafuta pelouse, bafuta mutuka, basala boy. Ba frère na ba frère kaka. Allez sikol. Yo papa lozo 150% pesa maman 50 puisque photo sanganaka to sunganaka. Maman zaka juste de aide semblable na yo. Mais yo ndo za mokonzi. Mais yo komo ko ba droit na yo otikeli yango mama le mama sikoyo akoma akozwa ya yo. Papa oza wapi? Papa la muka telema. Telema papa. Telema yondo za mokonzi. Telema na likolo sala o mokonzi. Et puis yo oza responsable la famille na yo. Baleki bazotalela yo. Bayaya bazotalela yo. Yonde mobali. Yonde mokonzi. Yonde pouvoir. Alors tu ba péter no sobwaki likolo mwasi. Papa boyete. Yo bongo na ba mama. Ba peso komba jigoro nga boyan. Mususu nzamba ponela ki omwasi na oye yo melo kwa yo zona bodungo nteko zo mona ka matériel OK kuna le lobby ina ne deza makabo baby okomo lukando kindoki te ndokeza yo moko oza matérialiste ngono moni vie zo simba te. Est-ce que moi so balaka za volonté nzamba ya ba mama avec mama top. Merci beaucoup na balandi atoli po na ba mama. Depuis sina nzambe merci o azamalamu asali biso susungulu na mukona lelo to zala lisusu atike biso lisu pe manabo moy atike biso santé malamu azaka nzambe yango to bi lisusu Yesu. Merci au bongwanité puisque la Bible nous dit chaque matin à renouveler la bonté na ye. Merci pour la bonté na ye o ya renouveler la kaliko na bazina biso et puis Bible lobi lisusu ke kolala kolamuka eza habitude. Donc ndé to moni tongo na lelo to pesi merci na nzambe kolo o azamala mo bateli nga bateli o abateli biso pe abateli bota bombimba po na nini temboka na biso Kongo nzambe azalo kumu po azamala. Merci balandino so ya toli pour na ba mama ba oni so balandaka mama top de loin ou de près. Merci vraiment nzamba pambola bino. Merci pour ba remarque, merci pour na ba conseil, merci vraiment pour na ba sujet o bozo pe salisi tozo sala ka ke musala ngo e kendeka liboso wana tozo pe sa merci na yemoko da Nicole na katia Canada. Donc balobi Maison Béthanie, donc Maison Béthanie dada lieu de repos du Seigneur. Donc eza pour na ba fimère o ba bota o ba komi ko mona ba komi inutile pour ba boti non balobi jamais ce qui moi saboti ndako ma inutile non oza toujours utile dans société. Maison Béthanie en wana eza pour na bino eza lieu de repos du Seigneur. Donc ya ye moko da Nicole na katia Canada. Donc eza pour na ba fimère bazo pe sa couture alphabétisation ménage bazo former vraiment pour ozonga lisusu vraiment moi si lisusu. Donc ce que mona kiniti Maison Béthanie donc lieu du repos du Seigneur et ozonga sabati lisusu na katia tina po makamyo saison c'est bon. Merci beaucoup na pesi susu merci na yemoko caméraman même derrière la caméra. Merci lisusu pour na yemoko Leke TV donc autozana émission ya Liziba TV Leke TV salutation bisikaza to lobi boyelelo pour na ba papa. Mais respect ba papa bino bo ba tout mo mérite ka ba respect belé. Dès que bazo ba nso ke mobile za troisième personne au nzamba sala. Aza troisième personne donc nzamba avant de alobi que nous créons l'homme à notre image ayo ki la papa
ayokela Adam première lettre alphabétique A. Donc ayokela Adam donc amoni ki oui après biso muta mérité za mobali lelo tolobela ba papa o baza ba konzi o baza ba chef ezabino ba papa mais lui tout ça biso pas si ba papa boye ba bokonzi na binote boye ba droit na binote boye ba valeur na binote o nzamba pesa bino bolimbi sanga so na lati bras cassé boye moto mo réseau chauffer na Congo bo tu ne peux pas imaginer moto ya rosakanate ba papa beaucoup mo perdre bokonzi na bino boye ba lisu ba droit na binote boye ba lisu titre na binote boye ba lisu valeur na binote papa il y a des fois toujours se poser ma question qu'est-ce qui ne va pas. Qui est derrière vous, le papa? Tous les besoin de papa solo, papa ya valeur. Nga la pesa ka merci na René Mboté, 1m84, un Brazzaville qui vit comme un Américain. Azalaka toujours mobile, azalaka toujours na place na ya bokonjo nzamba pesa ye. À quoi il sera bendé le temps? Alingapi moi ça manipuler le temps. Aza toujours mobile pe na autorité na ba papa misu po ani binote. Eh ba papa bino photo le bakana bino na respect nyoso po ba papa. Papa beaucoup mon père de batana bino beaucoup mon père de makamna mino likola mbongo likola moi si moi ça comment manipuler moi ça comment monelo ko pamba moi ça comme ko salela lokola et loko moko boizanga valeur oh oza utile na miso nzambe papa. Oza vraiment utile. Moi si écoute azana sena. Bible écoute ezoba na biso ke lokuma moi c'est ça pour na mobali. Ya mobali eza pour na nzambe. Tala niveau. Lokuma yo papa oza. Siko zulingo boya bokonzo nzamba pesi o kitisango pour na biloko mokilo eza nango vanité de vanité. Moi ça comme osakana nao. Moi personnellement je suis contre. Ba papa tout o ba komi faible o bazo kaba bokonzi na bango pona biloko mokilo lobe ko lekaba otika na bango ango. Bino soto so na bino photo so na respect po toza na bezo bozonga ka ba papa. Ba papa na juba rapport na bino ba maman ba komeli nga merci na ba maman ndenge bozo koma tuka odile lo mami la chanteuse vraiment oya sora zo yemba zo ka ba chair de poule dans la katia Paris quoi. Odile lo mami ba salutation Bénédicte moi c'est en colo. Bénédicte Selemani maman pasteur ba salutation bisika bozali. Ba papa beaucoup motike la ba maman charge. Oza mostino na ndako. Yo salaka, ya salaka. Gloire à Dieu, to bete bon parce que bino so bozo sala. Mais yo comme tu que la maman 150%, yo zika 50%. Oh, papa, oza wapi. Est-ce que vous avez ma bozo sala papa? Est-ce que vous avez que ozo pesa nzambe passe? Ozo ba que ozo pesa nzambe mawa. Il y a des fois nzamba zo mi poser ba question mais finalement mi bali on a betela ki tolo ke na créer ba on a imagine nga makamni no ba osala bokomo kaba boka bokonzi bokeba na molimo ezao ateka bokulu tilikola super matembele yango ekiteli bino ba papa to sola na on a bino yango ekiteli bino te ezao azaki na tango a loi lelo to na tango a grâce yeso akita ki akufi. Donc biso to koza na molimo ezao te. Donc ba papa lelo ba koza jamais na molimo ezao. Donc ba papa lelo foza na molimo ya Yesu. Po ba na temps grâce. J'ai content na zolo ba Charles Mbongo contre Mbongo na kati Angleterre, babi homme oyo mobali asisi chômage na Angleterre précisément na Londres. Yaya ya moko maman Prudence maman ma passe na kati à Londres. J'ai compté na lo ba muto contredire ngate bolo ba vraiment que non maman to pa na nzela zolo ba mama solo ba papa to zolo be bilo ba papa botiki bokonzi bokabi bokonzi likolo nzoto abasi likolo biloko mokili papa ikoleka. Moi ça manipuler au papa te moi ça monela ote moi ça kabola yo na famille na yo te. Yo yebinde bokola. Yo ebi combien de fois papa na maman no basaki ba sacrifice po yo lelo koma beta musu bazo na pasi tamusu yo po baboto mwana mobali baboto na pasi bela ba sacrifice tamususu mabolongo esila kapoka bazo aka mwana mobali ba olela kana vina bazo mobali po mobali za chef of famille siko yo bokonzi na okena ngwapi babi nature pété ya biso
namona penza soki moto aboti mapasa baza mwasi na mbali au moins penza nde tolua taxi po bimisa maman la maternité ozoka mwana mbala futa cher par rapport à mwasi donc bokonzi ezaka ya papa mais yo moko papa ozo comprendre yango te batinelinga kombo ya bino bapapa oyo bokotaka mabala na bajigoro komona bino yango wana nazwi yango deja bamama mpe baoloba bakangi monoko te yo papa basurnome yo jigoro ah poani jigoro ekozala kombo na yo te jigoro ekozala jamais kombo na yo mpo yo oza mokonzi yo oza moto nzambe honora yo oza moto nzambe abetelaka tolo alobi lokumu lefa ezokaka nde epa na ye yo okokoma jamais jigoro na kitoko oza nango na monene oza nango na kimbinga nzambe mpe soso ekende kaka mai boye mpo ozwa koma mabe bongo jigoro ata yo moko bozwi baresponsabilité botikeli basi pourquoi yango moni basi mpe balingi na bango so mabala te mpo charge eleki bokindeli bango charge atala ya bana atala ya ndako bafacture mai na ya courant bino mpe kuna bafacture ebelebele bafuta nyao bafuta mbwa bafuta pelouse bafuta mutuka basala boye bafrais na bafrais kaka ale sikoyo yo papa oyo ozwa 150% pesa mama 50 puisque faut tosanganaka tosunganaka mama azaka juste de aide semblable na yo mais yo ndo oza mokonzi mais yo komo kozwa badroit na yo otikeli yango mama le mama sikoyo akoma akozwa ya yo papa oza wapi papa lamuka telema telema papa telema yo ndo oza mokonzi telema na likolo sala o mokonzi et puis yo oza responsable ya famille na yo baleki bazotalela yo bayaya bazotalela yo nde mobali yo nde mokonzi yo nde pouvoir alozi bapete no sobwaki likolo ya mwasi papa boye te yo bongo na mama bapeso komba jigoro nga boyan nali komba jigoro te o mérité kombo wana te komba jigoro papa o mérité yango te o mérité ka komba mokonzi o nzamba pesa kombo no nde yango wana papa faiblesse ekobisa yo ta ya faiblesse ekomiso inutilité chaque chose a son temps les locaux en a position en faiblesse et a un problème et après les soumoutés tous abattent mais l'obinza mako ça l'opengolo comme la temps force comment on attend force tant nous a faiblesse et ça les sont de n'importe quoi te on se laisser faire n'importe qui a manipuler yo te pose en temps faiblesse te et ça tant o comme la mutunios mutabota manambon ne longazate mutabota mana maternité azobimana li maman na ba dollar ou bien ba euro ba livre azate ni franc congolais donc mutunyo sayaka mutakala na état faible abota ma bongo donc deto ya to kuta ngonde na mokili alors et manipuler yote okoma inutilité pour zangi mbongo non okoma faiblesse pour na minute aux en position faiblesse non pas comme ko manipuler yote pour na nini pour na minute aux en ngote non lobi no ezana maboko nzambe tout le monde peut belé au balala pauvre balamuka riche baleki yote et puis nzamba pona mutu nyonso aza roulage soka tali bango le lolo ba otala koto soka tala ki elo lo ba otala elo muto manipuler yote papa muto distraire yote papa kozo bokondi na yote oteka ngo po okamata bokondi na yo oteka ngo po na supa matembele non ah bon nane le côté na côté la ka momio ya na côté la ka momio na parler bon et ça ndene donc na minute on a le côté les momia ba no manipuler et elle soumo tu pèches devant Dieu devant ton Dieu là tu pèches o ya pesa obo konjuana o sumuka je te dis la vérité mon papa ozo sumuka eza bien te papa zo aste biso ba bota biso na ba papa na biso pe à son âme papa na nga wato tango ba bota biso ba mama ba zo se eloko te to mo la papa biso na tonga yona koti na vewe na eu ake musala azai directeur na grande poste yona ke musala poko leo wena lokwa ba papa kala balinga polygamie ali omona ayeli basi na ye ba pièce ba maputa na mini le rona ba super na ba hollandais kaka ce que ça va payer hollandais mona ayeli bango mona tikeli bango na ba chambre moi sinon so yebika ke ah papa la bango kam ta sala ka ateli bango na ba mbongo ya tailleur alors mona moi sinon moi c'est place ne akena otika na tailleur na yo atongela ke bilambale abanjo tongela vo vandi
avant que musala bi ke non na basi na bana atiki mbongo kolia aluki bino bana le bomela kiti atie déjeuner na tie bino so da atie bino so dans le calme allez ya simbindela ke musala mais comme il est contraire le lobino ba papo e bolandi nani batata bino bazala bongo bokola l'exemple papa bino te bozo mona ne ba papa bino bazaki avant mamusala abengi mwasi na ye atiki mbongo soka ko benga eta pese atiki na mbeto soit na se oreya tie siko bino ba papa le bozo bo sala ni ata mindela ngo bino bo copier bongo mindela on ne ba sondela ba se ba charge ba papa oh non comprendre bino sou te ba papa franchement non comprendre bino te poni bo sa bon eza nini kaka musu pa zangi ne mbongo te mala mbongo na ya sala tapage par-ci par-là basi par-ci par-là ozo tango ozo linga basi ebele yeba ka ozo bena maladi liwa pe zoya pozo ke ne kokoma faible postate elobi pe ngape na zawana trop d'éjaculation ozo ke ne ko lemba ozo ke ne pe ko kufa alors tika bana ba malheureux pourquoi pour le ni papa non 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 faut zonga papa faut zonga vraiment papa zonga na ba sens na yo ki responsabilité zongela ba charge na yo oboti si mwana oboti so soit bana osundoli bana wana oyeba te bana na ba vivande ni baliaka ndeni balala ndeni balamka ndeni ezaka na ce n'est plus ton problème oui ce n'est plus ton problème na pesi oku na féliciter yo koto yo ke bota kuna ba okuna de ba ange ke bana bano ba négliger nde bango na lobi ba koma bato oyo si mambo na muto yo za trop tard alors bano yo bimisa français si je savais français si je savais ce que bimi donc ça a déjà ma camino c'est baby papa il n'est pas encore trop tard zonga yebaka ngo kolela ya muto elela kama be kolela ya belle ti lelo elela ka vengeance pona Caïn bana na tango bazolela bana na tango bazo souffrir okenda poto sundola bana no na Congo oyebaka to tinda ke lokote pona bana mais oza conscient que bana na bazala kaya yo banga kanda nzambe to banga muto amona na raté to lo baka nzambe meto mona kaete bien sûr il est là en la colère riche à bonté mais na minute okande toza na moment grâce ezana batebele nzamba zobeta to banga muto amona na raté s'il vous plaît papa bino pesa besoin mériter ba respect bon mériter ba respect ba papa joa charge ya bana na yo joa charge ya responsabilité na yo ozonio kola mwana bato obala qui est pourquoi ozoa qui est bovanda esika moko pourquoi ozonio kola mwana bato lemso bimisele ya ta enkate abotele obana ya ofele makila ne sopani ya ofele eli kolona ngo okomi suko finga e okomi konyoko osundoli elisuna bana papa boni boyeko boni je connais nazolo baboye Daniel Sishibi donc race vainqueur na kati États-Unis tanga zo kanga je crois a contredire ngate aba mato posa na raison ba papa bozonga ma copine Micheline pardon ma copine Christine maman na Chimène Lopez pona ni te yemoko Gabriel Bolembo tango nazolo babe na kosi na pesi mbote na nga na Gisèle Beyoncé il y a Tutu Kaluji la star Tutu Kaluji ba salutation bon séjour na Congo aya ko la petite sœur na toujours nga bato ko ba papa Fatou Miracle Ansuluzolo ba salutation bisika boza nzamba lola za na bino ba papa boyoka bozonga bozonga na place na bino na ran na bino bo dérailler te bozonga na ran na bino bisika nzamba tia bino bozola ndanga ba papa bible lobi pa nzamba azar ezate nde tozolo ba on ne sait jamais eza soki pe pona nani po nzamba kene ko délivrer bisika azali po azala ko yeba te on ne sait jamais nzamba sala makamne na ndenge na nzamba sala makamne na ndenge na papa zonga mutu toza bezo ba papa bozonga na rana bino ya ba papa bozo ba responsabilité na bino amen bozongela ba charge na no bosundolela ba mama te mama za iloko faut pese valeur aza muninga no mutu mais azo botelo lisusu muninga mutu
Est-ce qu'on comprend comme na lobby? Moi c'est aza mutu lokola yo. Abote liyo lisusu muninga mutu. Abote liyo sexe na yo za, aboti sous sexe na ye. Donc aza mutu akosakana na yete. Donc maman aza mutu akosakana na yete. Aza matière moko ya valeur on nzamba salela ye. Maman. Siko yo papa yo nde bakelo na image nzambi. Papa. Zonga na ba charge na yo, zonga na ba responsabilité na yo, soko tikaka bana na Congo, soko tikaka na Lubumbashi, soko tikaka wapi, zongela yango, zongela. Zongela ba responsabilité na yo papa. Kolingate o mona loba venir na yo bébé zo bate mwana moko négligeaka na vie. Maman na yeso ki avandi musala ne koloba mabe po na yo. Loba mwana waza ya yote, loba mwana waza makila na ete, bisika yaza, bisika ba loba malamu te po na yo, yango lozo mona le msuzu, rien ne marche na vie na yo. Okima ba responsabilité okena na poto. Tika na yebisa yo lelo ba esprit mauvais to pe ba démon, baza na droit visa te, baza na besoin visa te. Malobe ko makambala moko na poto wu ekomi. Démon na besoin visa te. Mutu po modiri yo zo senga visa te. Car pouvoir il y a l'olem pouvoir est dans l'olem et puis malédiction avec cause et ça n'a pas fait tant mususo diverger à mon abato kutaka mon abato ça ne vient diverger au ticket maman zo ça les aussi bateno vendre ça l'examen de conscience mi tuna na salanine et puis ce qu'on y a besoin de que n'est pas ensemble yo comme terre luka place moko sambelaka okaba vino na maboko nzambe. Papa, problème souba makamso zo sala ba malédiction mususu. Tango yo zo sala ngozo kabia le lobby po nyoko la ba pasteur. Bino bataliboso ofinga ba pasteur. Bango ka kolela kabiso bamboko mais tango ba problème ya kaboki maramba. Je comme maman Vala zo kanga, maman Valentine Muemba, ba salutation moi c'est kimia moi c'est douceur bisikoza, moi c'est bonzambe. Bisika oza yaya ba salutation na kati ya Londres kuna Valentine Muemba pona ni intermettre chance Muemba posunga ko ba papa et ça la rasoni oye no bi ozu mwana bato ke po nyoko lai bozo souffrir lelo ba papa po boko mpe ko lingaka bolingo ba intérêt ta mususu onzamba ponela ki omwasi na oye yo melo kwa yo zana bolingo intérêt zo mona ka matériel OK kuna le lobby ina ne deza makambo baby. Okomo lukando kindokite ndokeza yo moko oza matérialiste ngono moni vie zo simba te. Est-ce que moi so balaka za volonté nzambe obi olandeka matériel nae olandeka moi so azana mbongo moi so azana kitoko yango te nzamba zoloba luka o aza mopanzi na yo okozwa kimia poso ko sali volonté nzambe jamais volonté nzambe tungisa mutu non. Volonté ensemble lukaka kimia. Bozo yoka. Toza na besoin papa, ozonga papa, kombo jigoro wana elongwa na vina una kombo na Yesu. Na longoli kombo jigoro wana na kombo na Yesu na vina o. Jamais papa zalaka na kombo jigoro. Batata o babota biso, batata o bazalaka ya kala. Tokomi lelo mikolo totikala komona jamais ba papa wana ba sundola banani oui ekoki kozala puisque ezanga kate histoire sika na vie ezate mais sauf que batata kala bazaki taba boti bana combien mais na kinchoka ke na otala bana ne apesa ka ba mo eloko kolia ata ligi mo sina ndako yeba te mais yo ezabongo te yo kuto préféro sundola moi sino ndako OK na yo ko sala vie moko quelque part azaka moi cité. On a posé au bout de banat. Que baba no basundola lobi ba onde ba komaka bato. Oyo simba mutu e ya ozala trop tard. Nzamba lingi injustice te. Nzamba lingi faut la juste. Toza bato to ebi ke ba mabeza, ba erreur za, mais na quelque part to saka mutu azomona na te. To sala kapena nu oyo ezo senga nzamba na biso azo senga biso to sala. Kozwa vie ngolo ko asokipi nini te lobi na lobo kuna pe ko te souffle de vie oyo pe magana ozwa ngo poso koza spécial te bo ba kufito leki bango na eloko te eza ba musuba zo lukata bonne santé na minute bazala mbeta hôpital bazo lukata souffle de vie abuke kaka pe mabie po alemi déjà ba oxygène na ba tie na zolo
Mais yo nzamba sali ngolu oza na liberté totale, santé divine, ozo pema kitoko, oza kitoko, oza na musala, mais ozo ko rosaila batwa na ote. Pourquoi? Pona nini ko papa? Eza nini papa na ngai lukana omiyeba osa no examen de conscience o vanda osa no examen de conscience quelque part pe maman top on ne sait jamais hein? Peut-être pe message on za mazoti ndelandenga on ne sait jamais. Je me souviens à jouer un rôle mort à maman pasteur. Njoka na kena oteya mwasi mona États-Unis et pas uta ko kufela mobile. Quand ndé na zaiko teya ko lendi sa mwasi na kufela ki mobile et kena ko toucher ya azalaka inconsolable puisque linga ka pe mobile na mutema mort. Mobile ayo kufa kabe et Angela bisonyoso. To yibi ngonga te to yibi mukolo te. Mais les nasa azalaka inconsolable, tout le monde a consolé. Mais alanda pièce wana abenga mama top nzamba tindio pote nga et puis mbala moko zo consolation na ebise nzamba pambola so ki litewe za pona yo papa ozo la danga ezande pona yo o changer comportement o zonga na nzela o sala volonté o nzamba zo lingo sala tika nzamba pambola zonga babie like ezana na mutuno so azana bomo. Position faiblesse papa est distrait yote. Oza jeune oza na makasi Luka musala. Luka musala kozwa. Eza oza na Lubumbashi, eza oza na Goma, eza oza au fond là-bas na bandundu wapi. Luka musala. Partout on ma pateza nzambaza. Bisika nyoso ma pateza li nzambazali, présence nzambeza wana. Après ça, nzamba c'est injusteté. Après ça, Bible chaque chose a son temps. Il fait grâce à qui il veut et quand il veut. Le panier circule encore. Qu'on se laisse faire, parce que pas comment manipuler, parce que pas comment sakananayo, pas comme ils sont n'importe quoi, ils sont torchons. Non, on s'est torchon. On mo bal, on mo konzi, on s'en ankuma, on konzi on s'en appelle ça yo. Mettre en pratique. Nzamba za simano akosala. Belela Yesu azana ba moyi. Belela Yesu ya yo kaka. Belela Yesu azaka ba réponse à ba question na biso. A pe so réponse. Et puis on soit consolation. Ya likambo yo lela lem sous temps ebele. Na monta mukeka soko o se concentrer. Au mona pe ka nzamba pe su eyala. C'est maîtriser papa. C'est maîtriser papa qu'on se distraire, c'est maîtriser. Et le cas spécial de mission nzambe zate. Bibelobi nyonso ezongaleza wolote. Ozo yoka nyonso ezongaleza na wolote. Ta mususu mosa nozolanda ka ozomona babe oyebi ndenga lukela mbongo na ete. Et commission ka faible, commission qui zengi bakanga ko na ndako mosa fa biba akangio na ndako komi je ne sais pas. C'est quoi ça au juste? Yoko mimbo na epa kanga na chaîne. Nyoso na pona ni poza faible. Yango bazo manipuler on ndengona na mwasi. Ozoka. Soko mone eloko zo sibate soit na mboka bapa ya zonga na mboka na yo, oboma na yo mutute. Oboma na yo mutute. Eza ebele pe bazo vivre na Congo ale mso pe ba vivre mieux par rapport à batepe ba na poto. Oboma na mutute. Ka kombo poto wana memo li felote. Memo na liwate ka kombo oyoki ka kombo poto wana memo na liwate po ozomona soko zongi Congo dire bato baza na Congo baza ba démonter baza bato. Biso nyonso ka nzambe moko na zo batela biso azotikela biso pe manabo moy azopesa biso santé malamu pe azo renouveler bonté na chaque matin pour na biso. Ka yenzamba na pe azana bino yenzamba na pe azana biso. Na pesi mbote na ngana Guy Masamba. Ya Patricia Vounard. Ya Patricia Vounard penza maman na Gaël Bisika Boza ba salutation vraiment Bisika Bozali kuna. Pona nini ko papa? Pona nini? Ba dégage Schengen. Petite sœur propre Missouni la star ba salutation. Bozonga. Papa Bozonga. Nzamba lingyo zonga. Nzamba lingo zonga zongela bokondi na yo papa.
Zongela pouvoir na yo vandi ozo commander. Ma femme fait cela, fait ceci. Moi ça zo to ça. Pona nini mobali ya lobby. Sarah Zakobenga Abraham monseigneur. Bakobengo monseigneur mukolonini. On si longtemps comme faible. Bakoma Robin Antoine. Antoine mukoni mo so bengo monseigneur. Mukolo na ngai. O Sarah benga ki Abraham. Pona nini po Abraham azaki na place ki mobali. Kombo wana ezalaka mpona bato bazaka mibali ya solo. Ezalaka mpona mibali balemba te baselesa faire te. Baobengo monseigneur te aussi longtemps za faible. Ozo ba charge nyonso tikela mwasi. Ozo 50% ça 50% sundele la mobali. Baobengo monseigneur pourquoi? Moi babengo nkolo na ngai ezate. Moi babengo nkolo na ngai ezate po ozo sala o ezadine te na mobali asala. Basi bazolela. Siko basi ne bazolela kawana yo okufela ka ambiance okedaka kolinga basi par-ci par-là. En tout cas papa, s'il te plaît, s'il vous plaît na bolingo nkolo zonga. Na bolingo nkolo zonga. Zonga mobali, zonga papa, zonga mokonzi. Ozo troisième personne on zambakela. Zonga na poste na yo, zonga na titre na yo, zonga na bapete na yo. O mona o nzamba osalila. Longola komba jigoro na badale la vie na. O mote ke bapesi kombo poza faible. Kombo jigoro ada ya komba kitoko te. Ya komba valeur te pona jigoro. E kitoko te. Et combat valeur te. Pourquoi? Pour se laisser faire un basi bapesi kombo jigoro. Papa zonga. Zonga na titre no abotata, zonga na titre na ya kimobali, zonga na bokonji pe na bonkuma na yo, ndenge nzamba sala yo. Yango ndenge nzamba zozele pa na yo. Yango pende mokili, ezozela pe famille na yo bazozela po ba bénéficier na yo. Maman na tata no bazozela ba leki no ba yana yo bazozela zonga mobali. Pondeko koma faible bongo, moi to soutenir famille no ezate. Moi si mto konzoto, o soutenir famille no mkoni. O soutenir banana o bota côté o tika quelque part par-ci par là mkoni. Yo kasi ko zana ba se beleza pété. Eza de maladie na liwo ezo yati. Bino banga ka sida te. Moi si msozo ke la no yezo la nanani. Obi mili momboni azana bango. Na nzoto na ye. Ba legion boni etoni na nzoto na ye. Yo monika parents ya poso njoka na kati ya pola na ye. Yo wana tu OK. Allez, malédiction est latine zoto. Bo sangisi nzoto boko mutu moko te. Malédiction est latine zoto. Chiko lukindo kindoki ya nani? Ndokiza yo moko. Allez, lobi tango ke na mbeta hôpital ale. Ba sinyo sono ba neko dondo na bango na libanda la ozo ko rede na bango na ba boîte na ba fête na ba voyage par-ci par-là ko kena bango ba ko kima na bango baza ba t'intérêt. Allez, oh monaki rideau andako, oh yo monaki de monaki n'importe quoi na katanda akomo nyo ko mano na hôpital. Bien balé na izoba. Moi te comme balé mizoba. Obimi malheureux. À ce moment-là, nebo okomaka pardon, limbisangai, ozaka ka mwasi nanga papa zonga tango zana na bonne santé. Tango zana na bonne santé zonga. Je crois qu'on a le Bible et tout le monde a yokinga, tout le monde a landinga et puis tout le monde a comprendre on ne soit za papa, on ne soit za mobali a solo, on ne soit raisonnaka, pe a réfléchir saka le quoi mobali a yokingai. Et puis à l'obi maman topi. Numéro là ngaso ont besoin ya ko benganga eza plus 243 993 60 66 27 plus 243 9 60 pardon 993 60 66 27 plus wana numéro à WhatsApp. Il y a normal les a plus 243 84 237 15. Soko benginga orozwanga moko. Je crois papa toyoki très bien. Toyoki très bien. Ba papa tout baza partout na Brazza, ezala na Angola, ezala na Afrique du Sud, ezala na wapi na Europe, na Asie, na Océanie, na Amérique, na Afrique toyoki. Ezala o baza o soki na Lubumbashi so wapi. Biso so toyoki mutu azwa par na ya bo papa. Mutu na mutu azwa par na ye azonga mobali azonga na bokonji azonga na bonkuma onzamba salai longola komba jigoro elongwa lelo na kombo na Yesu komba jigoro aneke de bisika bikauka na kombo na Yesu
ndenge ezana tango nazoloba Angelou Central ya Kasika Songo. Angelou Central ya Kasika Songo do veut dire Kasika Songo balobi yende nzambe ya assurance na kati Angleterre précisément à Londres. Donc ce qu'on a besoin d'assurance, il y a ba mituka na yo soki ya nindo luka ka Kasika Songo, il y a Angelou Central. Donc yonde ko solution pour ye asola ki tako. Angelou Central ya Kasika Songo. Na bosanite ye moko nani Karine Manessa. Karine Manessa moninga taille na ngape ya lokola sapat tanga Karine Manessa ma copine privée personnelle donc na pesi bino ba bisou à trop je crois tangu na lobi boy muta contredit ngazate na lingi bino mingi boza kitoko yo wapi na ludi bino makasi vraiment ba salutation na bino nyoso pena bisika boza Guy Masamba ya ye moko Patricia Vuna maman na Gaël ba bisou ba bonne chose ya ebele vraiment ezala kat na bino bisou merci pour na bino nyoso ba landinga tika nzamba pambola bino nyoso bokoto sape bokotiango na misala nzamba lola pambola bino pokombo nzambe tulaka te kombo nzambe pe eshua kate pe ezaka na défaite te kombo nzambe za kombo eza likolo ya nyonso donc nzambe afuta yo muto kokanisa poko zonga na nzela okoboya kombo jigoro okozonga mobali pe ba responsabilité na bana nyonso bota participer là na basi onyokola okozonga kosenga bolimbi sepe bozonga bon terme nzamba pambola yo na kombo nesu nde tokutani sumbala sima bisous bye. Tongo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.